amis TV ya biso moko Ikofinga botonga fenzora. Les amis TV ya biso moko Babi papi mokoto. Président Eli. Bon, les matongé. Master Nangai, Master Célestine. Yo yebina lela au fort mon ami. Maman la site. Monde entier. Mama Sika Yangoyo. Les amis TV. Papi mokoto. Sur le moteur la théâtre. Artiste, musicien, politique, sport, les amis TV, ça polémique. Papi mokoto, travailler. Président Eli, il y a pas de matonné, sauf à la matonné, tu es bien que sauf à la matonné. C'est royal, sauf que nous avons moins la matonné solo. Oui, papi mokoto, biso tout, total à rien. Des besoins, Olobani. Papi mokoto, les amis TV, là on va m'inviter image qualité qui togo. Nabiste makambo zawana yende makambo oyo sita kitoko ndeboye les amis TV ya biso moko sita image ndeboye les amis TV ya biso moko image qualité somboye les amis TV ya biso moko balobi te ya biso luyimbulik bon luyimbulik totalaka mingi na bana na ndako les amis TV quoi et toi Samuel les cas kuno pesa les amis TV bon bien bika masolo nenye za oyo sita kitoko ndeboye les amis TV ya biso moko wa babi site zaka moko les amis TV quoi babi biso tout papi luwa ou babi to zalana to s'abonner babi ne sape pas biso tout zana nga site za moko ah est-ce que ba site na bango to sepela kanango ninango babi site za moko ah site za moko kaka site za moko ba site na bango to sepela kanango ninango biso to bonaka site moko mes amis TV ah nanga yo abora pour ya naloba sakola panza est-ce que la carte monde en Afrique aussi tu peux se peler les amis TV ba finga ba tonga ba kanga pamba si tu ne se peler nango les amis TV oyo sita kitoko ndeboye les amis TV ya biso moko image qualité somboye les amis TV ya biso moko ba finga ba tonga biso c'est les amis TV ya biso moko Ah oui, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Actualité du moment, dans votre chaîne Les Amis TV Balobi. Abonnez-vous massivement, ne zappez pas donc l'actualité, c'est concerne la politique, la musique, ne zappez pas Balobi, on a Les Amis TV, abonnez-vous massivement. Balobi, les autres en émission, il y a analyse par rapport à comportement, à chroniqueur, on a biso journaliste en fait. Je ne pourrais pas commencer ces numéros sans dire de big dédicace à mon poste. C'est lui qui l'habillement respecte Papi Mokoto. Et pourquoi pas à toi, ma banquière, donc FIFA Mboma depuis Bruxelles. Et pourquoi pas à toi, Tito, la Louanaise, Balobi, Mbokawande et Bio. Et là, sur mon plateau, je suis avec, à ma gauche, je suis avec Ndaya, Aurélie Ndaya de Congo 10. Et puis à ma droite, je suis avec The Best, Babi, journaliste indépendant. On va essayer un peu de partager, mais avant d'introduire au sujet, j'aimerais d'abord que ça me voit la salutation à la public. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, je vais bien, et toi? Bonjour, na balandi tout ya site na biso oyo. Bonjour na batutu baza ko assister biso. Bonjour na Peggy vous qui est là. On a tout le monde. Bonjour Aurélie. Bonjour Tracela. Bonjour na ba internet nous sommes à la biso. À partir de la chaîne de Combo. Et les Amis TV. Les Amis TV, bonjour Tracela vraiment. Ça peut si vous nous D'accord, comme là on revient un peu sur le sujet de Best Aurélie, tout mais un peu qu'on le la Bobby, les lots, chroniqueur, tout ça, journaliste, tout ça, plus que ça, moi, je ne sais pas, est-ce que c'est un péché, est-ce qu'un journaliste, un chroniqueur ne peut pas s'engager? Ouais, s'engager c'est bon, mais trahir son ami c'est un problème, vu que au Bénin, on a une mission, pour le Bélali Kamouaou, et on a qu'un engagé directement, engager avec quelqu'un c'est bon, vous engagez, vous balana, vous vendez. Ça couple la vie bien, mais trahir son ami, c'est un péché. Est-ce que Aurélinda est allée soumettre au Linga Mobile? Dans le contexte, la contexte, c'est-à-dire tout fait dans le mobile, kolinga célibataire fait dans le mobile, kolinga paix, ça me fait dans le mobile. Parce qu'il faut savoir le contexte, il faut kolinga dans le mobile. Car il mobile au linga peut-être tu ne sais pas qu'il est engagé ou marié, boyna boy, ACP na wela ba linga. Bon, toute femme est appelée à se marier un jour.
a fondé son foyer. Donc, il y a des mobile, c'est présenté par la Maya, ici maintenant, on va y aller. Ceux qui ont respecté, peut-être, ils ont répondre à la critère qu'on a la Parlons un peu de notre confrère, si on peut appeler, utiliser notre confrère, Papi Mboma. Oh, les lois, ça a mis tellement Sony, Baobi, sur notre confrère, on ne peut pas lui laisser. Quand même, par rapport à Atsuana, Tomoni, les gens ont tellement écrit, Sengi, demande, Balobi, non, c'est qu'il a fait, tout le monde a jugé la manière on a. Mais selon nous, famille, Toling un peu critiquer, mais un peu par rapport à Samba, Wana, Toyoki, version tellement ébélée. Yo, étant que un homme, tu vois, un homme de médias et tout, tout le monde dit Papi Mboma, il para bimina moi si à camarade naïe ou à kendara pe nambo quoi qui t'arraché n'a pas l'air avant d'arracher mais tout le monde va publication à bon yo étant qu'un homme de médias ça là qui on est bon comme ça on a bien ma bé voilà bon vu que marambango pena isa italinga trotté mais voir un exemplaire comme Papi Mboma dit sans complexe par Jubin Piana tellement vous avez sans complexe vous avez azapé quand sans complexe au linga basia batou donc c'est pas propre pour naie exemplaire yé mutu malamu yé intelligent et pour le bas nati le coller les ridicules ne tue jamais dans notre pays Papi Mboma mutu moko dans ça va direct ozo ça na moi sina auto balade mutu moko le karaté VT vu ba makambo biso to moni autonimete to komona na habite so asala ki on po ba benga ka PD aninga prouver ba tout que PD pas ko linga mwasi ya mutu bah je sais pas na habite na contexte ni olinga na kende nango mais c'est que sur Papi Mboma asali mabe master na ye ba vanda na ye selon li solo to yokeli akumbaka komaka même chauffeur na ye na bandenga mikili to tuna ba roulage bazate ok roulage mukolo nani mukolo mwasi jour on peut roulage azalaki mais moi eloko étonné nga Papi Mboma mutu azaka na ba caméra trop ata na ba direct ata na ba émission indifférée na comprendre te ndenge comprendre ete ke bazo piéger ba filmer sous par téléphone comme ça ba beza montage des montage c'est Papi Mboma na Papi Mboma ye pena face na ye maloba na ye moi si tu as excité ta bakisi sous troisième coup donc ye kaka na ye moko mais étant femme non homme moko boy o azoninga abala na moi pe ça direct na moi sine baza même moral c'est que sur ba vidéo wana za kala Papi na na romi kitisa tape sa master na ye ya tchana sena ni na bala marambo eza marambo kala monde ka biso ba ya tous pour là mais Papi tellement qui gros dos qui grosse tête je suis Papi Mboma d'ailleurs c'est ta femme ne me permettra qui moi ça passe ça li ka bimisi ba vidéo wana pour prouver que Papi azane mutu mabe biso nous ne toza boy de que Papi azane mutu mabe pour bimi na moi si ya bato il y a des balles en plus ce qui est grave ils a des sommes voilà Linda ya basio les gars peut-être chemin bazo ba wana za montage on va ramfusu petit par ba libanda média baloba on t'a fait facile ko bandi te fa ngole loté moi également dans les cas facile to bandi te fa ngole loté quelque chose qui est monté et mon même amateur dans le domaine de biso de Destazana il fait que amateur t'as vu musala te c'est que non cameraman même on filmer ma bé fallait filmer colorer ça la boye. Comment c'est possible ngai na yo to confirmer que le pas des montage qui va tout ba les quand zia ba beza montage et bon était yo siko le binutasi les canettes dans les bateaux les canettes et yo tant que vous avez du domaine ma maman et puis boulon on est à le binu oh ngai dans confirmer ce père dans les pas dans les quand là on a battu des vestes on a mis à bord on a été à bord ba monter on a montage par rapport il y a Eloni il y a Eloko donc ensemble en fait. Bon, montage, non, ils ont montage, je pense pas. Je pense pas qu'ils ont montage. Ils ont eloko o ekomi. Au moins eloko comme les Papi Mboma lelo, asali mabe oui parce que ils ont moi si camarade naie. Mais surtout l'on l'idée à moi sa camarade naie, surtout sur 100%. Il y a batunza masala mokili 98% masala bureau. De best yebi yo yebi ngana yebi pega yebi ba ta biso ba yebi to moni ko video mu se bimi susu ya collègue ya so front teman yo na franco ma makala mais to bimi ko de bimi li susu ba bimi ba na masolo pourquoi que non eloko Papi Mboma asale bimi ma bepo et bimi na miso batu en plus ça on a moi sa camarade na yo to na 21e siècle innovation réseaux sociaux comme moi si na mobile vous êtes mariés
mais mobali na mosala mwasi na cuisine e amour eyindi papa babengi alo chéri tu me manque na ndenge mpe ya je eleki nango moto mpo ayebi te ya papi ebimi mabe ebimi lisumu mpo eza nde ya mwasi ya camarade na ye soki ya mwasi ya camarade te olekonda la mire mais moi je vois pas lisumu nde babimi basali na radio wana coucher avec sa femme ou sa copine par téléphone c'est pas empêché. C'est ça le problème, c'est que non, ma belle ya papi moma, exactement, pour aza mwasi ya moninga. Yango oh li sumo nga na yebi que non papi moma sali yangwana. Au moins la pédo dans la PB peut-être exactement fait faute n'était faute na biso passé. Moninga ina domaine ya infidélité ou encore na domaine ya mosinjo, na kondala deux personnes. Ba pesa ngo réalité, moi ça m'a été mi bali bazara bazoba oui, no bali en général nde balo ba ke ba bazoba enfin guillemets. No bali eroyo linga yo Graciela. Ebi que non mobali na bamba loringa faut boyati pe mobali yango erolinga grâce ata ko bino ba bazoba bokenda classe bino olenga tuna mayele bokolinga makosala bolingi parité te batikela bino nyonso na domaine nyonso boza mayele so mo domaine ya bolingo bokoma bazoba toi qui l'aura prometté pe moi sans l'aura mariage na papi compromettre moto marche pour moi mobali musuku ta mona de biso ngana to sara na YouTube to ima mabala to na ngana ebite so libali sapila ko lo wala ti ba da te o za ngo fantasy abu no mo sala ngo pour ma promesse mabale le kebe le ba mona te ke fiançailles za na elo ko za ngo tela ba fantasy par rapport à moi si yonga no te bi combien de promesses mabala to chaque jour mutamoni oka na YouTube ka no vanzi ba ebite oza nani osala nini comportement za ke Aurélie na ko bala yo yebisa combien mabala ba promettre ngana yo ou bien des best dans la commune ma balle pour mettre bah c'est à base toujours un de best bah le bibi sur la chronique to rominer ba epanza surtout bino mi bal rominer ba epanza moi ça va ta vaine na foyer na et bien belle famille ba non respecter boki bo créer ba problème non ne le beluana ce sont des Congolais ba comprendre ma vraiment tinde ba le ba bon en vrai l'histoire ça date de 9 mois déjà. Oh, papi moma sala makambo 9 mois déjà depuis kala papi moma nde komi kiti César qui était pour ya wana na ebite so ebena boyebi histoire ngo bien batumso ba ba montage batumso ba lo beza azaki piégé oui azaki piégé parce que masa yo kaka que non ah momi na papi a tout arrêté momi no papi a tout arrêté papi nga tout arrêté to lo mwana et comment qui déjà trop na mato ya s'est dit bon on a fait fona kanga bon atali ba message ezara ceux qui roulage aza sur mon roulage azate appel vidéo et comment mara peut-être des appel vidéo manqué papa roulage est ce mukolo moi site moi si on a pas tout na papier c'est roulage aza pour éviter que papier pas za ba makamnai papier pe so roulage azate soit zo mon ba appel vidéo manqué ba appel mususu yambi ndako mona bon c'est que roulage nenga tuni roba zate après bobenga na appel vidéo massa sage qu'il était à bombiango biba na rosalir massa nanga te pour tara biso ba ya ndé na webisa yo tozara na mo mutema moko ya munene koleka ko ba mama parfois kozela papi moma teti papi moma orgueil akoka kosenga massa na esquisse te ke na salaki momi na mabe momi so landi vidéo wana alobi même momi alobi bandela s'il te plaît pour ngai ne na abona za so excité te papi moma bête ou je sais pas na benge ndenge nini qu'il était na bandeli susu ko bwaka lisusu atelemisi yango lisusu ye moko donc na ebite so ezaka ndeni poko telema ba ya rabena fo muto azala wana na ebite refu mais ye moko pena mitelemisi su pour la deuxième fois amebwaki lisusu pour la deuxième fois aketi na troisième fois c'est grave moi si pe suko azotala ra je ya à comprendre que muto ya betaka momi na ngabona tchana c'est parce que papi moma c'est un ami na ro salir ye boité pour bato bele ba ebinga na Suisse et mambo yeki na Suisse bato bele ba ebinga na Suisse que papi azara na chaque fois so ye na car même maman na ro sango boité c'est ce qu'ils a za master na tchana c'est sera c'est ce qu'ils étaient parce qu'il yebi peut-être kuna na master na ndo simba sute fera na sala ngo bongo yo nanga to ebike babenga papi mboma PD ya ngone tindaki Alexandre ki a PD te eza ko tinda te papi mboma pa ebika za ne PD te kwa bimana ba se bele na ba mama na bana mike na batutu bimana ba mais ko koma na mwasi ya master na yo oza roke voyage au voyager bon na ba Suisse wana mutazo kumba ngana ngola na rana Yannick Mavung avec sa voiture na kendeka pas maman mais rien de ni tous à l'ensemble
je sais pas ata mwasi ye moi m'datantaki nga est-ce que doit ba ya mwasi ya muninga na yo atante yo facilité wana ya nini je sais pas ce papi azaki na ndebite voilà yaki ndoki mwasi ya masta na tu peux pas sortir avec elle les ana bible lelo peut-être papi mo mabimi vrai muta mabeko d'appel la fille muta bané to peut-être pendant 9 mois wana papi mo ayeba kine likamute c'est pourquoi il pouvait pas s'excuser auprès de son ami yango na brobi c'est pour cela na obi que papi mo mata ba excitaki ata moi sine muta tantaki elle sola nyokati elle sola nyoka na moi si ya papi mo masweza bena F bena yemoko akeko tenter nyoka au papi za nyoka na minute wana yemda memi de sumu de yende ndoki pour bimina mwasi ya muninga eza mabe c'est grave ça imaginez les papiers à sali moi mariage wana ya coutumier au sein de sa famille mwasi na wana na pion master na ye ata nature au exemple à sali makambo wana ngai so ngai papi na le kata TVT na ça ba vidéo direct wana pour prouver les gens que je suis à l'aise on a ça batuke non nga calme ata bulaki makambo wana nga calme donc et le benanga le côté c'est pas bien amutu mofo le kaba fan na ye alobi pe na ngana bimizoba na sali buzoba na bazoba pour moi si on a zoba papi pa zoba ba sali buzoba moko ye ana tellement maele na téléphone na ye bazaki ba maele ba sali maele moko ba lakisi biso qui est papi mboma nga kutata Aurélie nenga za boye tuzara na ye na ko kende te ne papi abali bon na présenter sous papi na ba Aurélie bozana papi bosola raté na ko mobanga na bomba Aurélie ya Congo 10 na biso azwa libala na ye. En tout cas, ngai peno camarade à moi si yo master na ngai oni na présenter papi. C'est terrible. Yo mona vidéo te mama. Mamba bongo pena donc. Et rosa ba AVC. Bien ya na pa oyeko kufa master na ngai mutu na ninga mingi. Asaninga mama bongo ko kufa papi n'a pas vu ça. A qualifié master de roulage. C'est pas propre. Aurélie ya tozo ba msuba lobi ya na ngo papi mbo mate. La fille muta bandaki, la fille muta akometi à niveau wana pona prouver mo ban na ye ba rumeur zo mebele. La fille a aussi biso awa avant que ça de belles paroles. Dans la mouya mosinzo, to bien ngo infidélité, to bien ngo mosinzo. Dans le domaine ya mosinzo nga Aurélie nda personnellement na partager en faute. Dès que ça doit être tout le pas bien salir ma bé master camarade, moi son camarade na yo, tu vas faire ça. Éviter les thèmes initiaux na yaki. Na mon pas vraiment comme tout ça là au sali à pour regretter après conscience et la conscience est zongi tu éviter papi mboma na moi si na ba soleki tu éviter fiona expliquer papi mboma nini tu éviter papi mboma peut expliquer moi si wana nini pas tout le monde pas actuellement hasard vraiment à l'aise na moi si na tout le monde ba vidéo na Instagram ba que c'est on a dit que non problème ezali na domaine oyo ya Kimbosinzo faute ezala partager vraiment faute et la partager moi si na papi bon balé ba bandoki to condamner ka papi mboma te ata ko to papi mboma tabanda ki fiona fiona balo ba non ils en dictionnaire ba tchamo ko to sale la ba ba ka spiritualité l'état est bien monté monde la biki de quitter ngana na liona kimdoka de besta ko funda biso so ba ntima o l'état biki de quitter même ata ba kena fa moi ça biki na ba mfuta ki ngamuta ko nzima e azate vous comprenez. La fille, elle est tout le bête, papi peine par naïe, il est méchant. Mami balé, bah il m'a embassé, qui tout ça on condamné papi, papi moi ma sali babé, abîme moi sa camarade naïe. Tant que papi on a ligne, la fille mais dit que oh mère elle camarade. Le papi, elle est on a moi ça bah. Il y a une bicacité, il y a une chose que l'on peut les alliés partager. Le gars papi, quand on est star, allez quand on B1, sur le chest, on semble que ça va faire les quatre, tu vas venir on a on craquer, tu vas faire le là, bah star, t'es des abos star. Moi faiblesse c'est ça côté qui star tu le kaka qui est star papi mboma ya kende ko linga fiwa na sena boye te pon papi ana ki on futé quand ndinga mona loba ala biso to cha so ki to ko mosala ba analyste to ko mocha ki ndoki de seke to tsika kuma ka monaka ki ndoki ngalo to ba ndoki to yebite atanga to ba ndoki na mama kama so na butu na mo yebima no mo te di gram ministre budget na butu mais na tongo biso ne to telenga na a donc to tombola kindoki te muta sali mabe te bakena avant voter non basali mabe ngana oboya ngai nana nga intellectuel na bete ngo te parce que to moment passé non ça peut analyse intellectuelle na yate que non papi mboma wana nini moya bien ngape na okufa ngo non babi na mito akomi na ba demande ami belé ya basi c'est pas grave azone polygamie ezalaka oye ba kombo nyonso batia na dictionnaire banana la lettre A
soki ezalaka ada soki nani ntina z soki babisaka bazio soki banini na dictionnaire basala yango mpo tosalela yango infidélité il faut kopratique yango qui amitié wana faut kopratique donc nyonso batia na dictionnaire il faut kopratique sauf que étant que humaine nzambe atia basens oyebi ke oyo naosala ya mabe oyo naosala infidélité c'est biblique c'est un dictionnaire na bible mpe eza ta mosusu barwaka no bazalaki mpe bainfidèle epi mboma na nzambe ne soki basi bakobakisa ya melai sauf que ayebaka no eloko ya moninga nalia te tu vois être fidèle c'est pas que non ozala infidèle c'est que non ozala basi ya moninga parce que l'infidélité est permis non sauf que vous kolinga nanga baaurélie bagraciela bacélibataire nango ozabata 25 na tie bango wana à condition que Aurélie andima ma papi mama étant marié graciela andima mais quand tu prends moi si ya camarade na yo voilà et c'est que papi mama ben na parce que je me dis si la fille était célibataire vous comprenez ou encore elle était dans la relation en dehors à papi mama non elle pouvait être engagée mais alaki mobali na ye engagement na ezalaki na lie moko te na papi moko mokilingo telemonde te ngo te papi moko aza succès asali lelo te mabe eloko wana ebeti makasi parce que la fille abimi papi moko abimi mpe na mwasi ya camarade na ye soki nango fi moko normal aboti na ye bafie po toyebi kenda kobota eza mbongo soki abotaka na ye nde babotaka bota msoki yango aleka nango mpe na kimia fia na ngai abimisango mpe te lisumu papi mboma ye naoloba so papi aotala ngai soki bandako botala ngai lisumu papi mboma eza mpo abimi nde na mwasi ya camarade na ye soki mwasi ya camarade naomona eloko asika papi mboma asali te bato baotala ngai sur 100% 89% baza ya bavideo ya basi na bango bien na bango kaka babimisa te so papi mboma asali madani kayo mondolo parce que bimina mwasi ya camarade na ye puis bato mosusu bazoloba kende papi mboma na niveau na ye akoki kosala video te niveau na ye parce que oyebi bien aza baoba mpona bato ebele être baoba c'est pas simple moi je te dis koloba te na baoba papi mboma aza exemple te dauta oloba ngo aza exemple baoba c'est-à-dire eza bato basepelaka na pepe mona makeno lelo na koma loka papi mboma papi mboma aza exemple mais il a sa vie privée mobutu kuta azaka bobila dawa na lipasa na ye yikasi mobutu quand même président quand même bana classe bana tanga bakoma président mobutu biso tozala bana mpe tokosaka ngamo ma bobila wana kuna ngamo président mobutu combien de personnes siko loka ngana papi mboma aza baoba loka papi mboma aza exemple ndasali bongo teli soki idole na ye ezalaka papi mboma ya tv peut-être basa bongo seke biso mpe tobanda luka mobutu na kala tokoma mpe tozala babobila dawa na bapasa na bango de best mpona nini kaka biso kaka emonaka ezaka biso bachroniqueur bajournaliste plus ezaka bapublication bongo pourquoi tokokoma mal réputé bongo te alain nde nasala yango te mais consciemment oyebi ke non plus ezalaka plus bahomme de média ouais bahomme de média bon et par exemple nolobeki sola Frank Stéma ya kala wana Frank Stéma ezali so mbongo basasinga mbongo basala ndenge nini alekomi bachantage et tout bon acédé mais papi mboma eza makambo mbongo te yo pe losoloka fan no monto mwasi no mapoto me mapoto sengela f de best avant na peso montant na selang eloko bongo sala ta billet yaka ezala boye quoi eza en physique par vidéo te vidéo te foot billet vraiment ya koye toza na biso calme physique boye c'est bien tu vois le monde virtuel makambo ememela biso yango ngai pena na natalaka papi mboma na télévision tozalaka banati lokolo nati okoyemasa papi mais totalaka tobi bon c'est gars je sais pas il est au top atala baquestion na ye aza misiki kojuge pede tomonaka na bageste na ye ndenge asalaka puis azosala boye ndenge mais comportement affiché oyo c'est plus donc nakofanda na pede ke navanda na papi mboma oui nakofanda na pede mpona yebi pede aotrahir yanga jamais peut-être ye ayana pa yebi ndenge masta ne mbomaka ne pede na ndenge masolo abina azalaka na ngai na ye mais tala degré trahison oyo tu vois nyonso oyo excusez-moi Aurélie nyonso oyo nde nazoloba ya koki kosala eloko bino basali te monaka mosusu tokondane nanu biso bato te tokondane invasion mokili ndenge ezokende makambo babi mbo maseli bato basalango mpona bacombo ya kala moni ko ya France tema ebimi lisusu non ya France olonga na France tema ya France tema ebimi balobi kutu yere mutabandaka makambo France tema abanda eloko te non France tema abanda eloko te moni eloko papi mbo masali biso miso tovandeli bobi kolo makasi tovandeli eloko papi mbo masali ebanda hermo whatsapp ezala te
Facebook ezala te appel vidéo ezala acemo nde bativi ezaka alo na alo nga na vana na lemba mbai nanga vana na masina amo eyi na ndenge ya acemo bebe mokele wape na ndenge ya bongo lokola video ezalaka te ebana suka na ndenge ya obomba lelo nzambe bakisika mindele omayele nda bakisa bango nga kuna yedi moto aloba awa eli mindele osola mabe ye munde akoluka te mo lidusu mo te bizo ebima yoko bato baolinga bakolisa onokomona bato balinga bakolisa mayela mundele osali no bientôt monaka mais okocrée mo lidusu mo ya mo mpe bizu mpe na ndenge ya telefone pesani mpe comprendre quelque part tomicondamne te eza nde mokili mpe memela biso moi soki internet ezalaki te eloko yango bimaboi te oyebi baarietka général eloko ekomela bango kende tovandi boye mixage babambi arietka général libela nani bamege 30 ebima bato ebelebele babiloko boye basali te koma mebeta basonde ebeti lelo te eza toza na monde moko boye okosali kamna na kuku l'émission tosali boye tokosala mpe na tv msu 10 personnes kala nga naleka na antenne a moi 5 personnes babengaka okalisa monia eleka nango bo mais tosala na youtube par rapport à vitesse ma réseaux sociaux na banda bota papa chasi na poto tenga moi de ça na biso mais la comment on appelle il y a bastangi na vie kuna na kati na carte coûte na temps on est na classe kuna vitesse internet voilà dans ma ramsu to mi condamné te eza makambo ndenge ezokende sauf que soki tozo entretenir barelation na bato faut koyebaka ndenge nani osala tu vois parce que peut-être mais aza boya mso aboya nka na ndenge ya tv na ndenge mpe ya kuzu ayepevenir mpe entretenir relation mais aza na confiance ya motu wana aza sûr de la personne il sait que non ebata ekita tela boya nga lobi ye so sengeloka bongo oyebi so efuta biye yaka za na tv gasela ye lobi so ma mwasi ayeli bongo ezofuta biye mambo na oloba bato ebele bayebi nga bayebi ya wili moshene ayebi nga Denis Kikola ayebi nga le bishop Israël Nantoile ayebi nga Zidane Fikula ayebi nga ayebi ke makambo oyo na oyebi so yaka kobuka na boto te et puis soye nayebi ke Graciela ozalaka déjà mutu ya mutu na nga moko boye antuka lisolo ya video tosola te toyoka na mingongo photo na Facebook na commenter photo na statut na commenter ça passe on a complexité quand c'est beau quand c'est belle mais exact que et comme à niveau wana ya baroulage et puis moi sur kutana papi moma yebiseka imporo aoyamba yo azano calme pour ça code so na vandi na vie na ngamoko boye pe ta ko tanga kombote peut-être ba beba na papi abisinga imporo wana eza na ba sens moko boye que je vais pas dire ça à la télévision pour na bimisara papi mabe nga souci na nga minute oyo souci majeur na nga minute eza papi apema ata na biwan na yebi ke dimanche asala ki biso yango na oloba ti na yebi ke ambassadeur Jean-Pierre ayebi makambo aza professionnel na makambo na salaka papi rolexé na TV te ambassadeur papi amutu moko boye avandi vraiment Gisèle makambo wana uta komela et bino basi Gisèle apemaki elle a quitté même la RTVS1 mais au comme on a CN canal numérique après quelques temps a zongé li papi pe fois paiement je n'ai pas compris pour ni papi a na courage bon là il était sur les abattu bandondo toni papi a na courage et de l'européen kala et abomoni mozu amo perdre piwana salizua parce que amoni papi a prometté qu'il paraît libala et tout et ça est-ce que non papi s'est engagé non papi va promettre une femme mariée libala nuire kaka na relation na actuelle le problème du gars il y a moi sur les aïe papi a signé pardon tu vois pardon la force moro est libérée le logo ça problème moro même il y a fille ou bien l'homme non moni mutasali joana eza momi kututé la femme anda olingane pe papi na ba moyen na ba ndenge na étoile ngai papi peut-être atombaki amoureuse à papi même mutasali joana ya filmer bango et ça ba mwana tous c'est les gars le mec le frère l'ami à papi moma les chauffeurs de papi moma na Suisse pour yem da kumbara à côté ça ba restaurant à côté ça ba hôtel parfois à rose peu madame moro à Suisse à côté hôtel pour wana cop na bango na bomé libala ne c'est mère maman je te salue là où vous êtes mais na yebi ke bo bala na bino et mariage à vous bah je suis papi tout ça bah je suis papi vous voisin je suis papi je suis papi wana ndetinga na essayer vous je suis papi wana zo sala nga po au solara na bientôt pour oza ko compatir na mabeo ya sali ya compatir le roi mutu c'est-à-dire ezelo ekomeli mutu
Lobi te rappelle de best vidéo. Et Jonathan Bolingi. Jonathan Bolingi Modjogo. Force à toi mon frère. Place à Zali à Yebi. Et comme je suis Jonathan, vous va Solana Bolingi. Mais je suis Jonathan Bolingi. Il y a choc à bon. Moi je suis le garçon, il y a Suisse, on a le chauffeur de papier. Moi je suis je te soutiens. Na mayele o zwaki na idée o yo zwaki ya kozwa papier moma robimisa e boeto ye baki e papier moma. Lelo o ata Jean-Pierre Mutomba l'ambassadeur en place à Zali ebike na confiance à papier te kota mère ou tout respect na longo de Jean-Pierre na tieta ba réalisateur à papier ba pire petit papier ba master papier ba comprendre que papier a muta confiance papier moma a muta confiance ta ko trahir ba on nga trahir mutu na so ye yana pendant salement western nanya ebi des erreurs c'est là kobimana moi c'est mutu papier za na Suisse wana bomoni za vidéo so ya bo moto boye on est là virtuel. C'est un peu choquant, mais ça, on musique écoute, c'est pas merde. Mais ça, que Bazagi na Suisse, il y a pas un autre Moussala. Pour ça, on t'a caillou. À ça, dans le gouvernement, en Suisse, à ça, à 4 heures, à zone peut-être 16 heures, beaucoup de papier. Papier à mon hôtel. T'es fandi qu'on a na Suisse, na palais, ya wana. Zo mon amant m'amener les autres. So botika la ra yena mer. À mon yon la vidéo, ce que soit Zagi ya bou. Et n'est andeni. Et pour batika la yena mer, après sa mère va conseil. Conseil nini ya Badila libala non que conseil gaya roulage azali donc roulage ngazana ngaswe na kekin à partir appel vidéo na ndo tout no so roulage aza ils a partir à ba code donc voilà nga pena na éviter so na okende sou mulai le ba lendele le ridicule ne tue jamais le ba killer qui décide mutanga le ba ya na ti le coller papi mo ma mutu moko bo fa pema monyata na Facebook a wako tango pete apemi pena pemi mama moto mona pe avait pas chopanda ya pas chopanda ya lukuta kutu ya lukuta mais vie pena ba député ba bise pema na c'est ça papi mama muta ole ka TV ta expérience ne azape danger ko le ka ba tout est quand même a mutu mo pa pemi na biwan bato mayele baza ba che ba na biwan musique wala pe ma mbe vandi apemi ata 3 mois poto mona force ya Jean-Pierre Mutamba mukolo biwan c'est ça. Tout le un peu, tout comme il est juste en train de chuter dans l'émission, bah chroniquer on est bah kenda sango, bah chroniquer, bah s'exposer, bah chroniquer, bah publier plus ma vidéo na bango nu et tout, mais les lots au cas qui non et comme on a bah journaliste c'est encore ou peut-être les locaux à comment peut-être idole pour na bâtiment boy, ça là qui peut-être tu peux dire quoi par rapport à cela. Grâce là par rapport à l'exposition. Quand les gens disent que les journalistes, chroniqueurs, animatrices, les quoi sont exposés, moi, on va exposer le domaine. Moi, il y a comment on a pas pu me moi, je ne vais pas exposer le domaine. Alors, je vais me salaire, je vais me jouer. Avocate paye. Elle peut exposer le milieu là, en coûte d'un juriste mort bois dans ma cambo. Attaché de presse au ministre paye. Elle peut exposer. Mais par contre, ce phénomène à Bango, où il y a une nudité et tout, il y a une saleté, où il y aura plus car dans le domaine. Non, tant comment va tout dans beau prison. C'est dans le temps comme moment ah bah député la première ça qui a qui me TV. Papa moi ba longola musala bo ya chara photo ya président de la République na sima bo soit disant ministre qui me TV. Elle aime ton domaine. Tout le monde est exposé dans le domaine naïe. Sauf que quand nous entretenons des relations tout pour la kabato. Même si on a côté de ma camarade, Aurélie sait qu'elle a un téléphone à battre. Aurélie c'est les gars. Fio sait que téléphone est bien dans M sur la dame bonne sa quiz. Et l'autre exact, pour moi on a bandé internet. Sinon bima, mutu bim sa vidéo nga Aurélie. Bien on mutu dans la vidéo nga Aurélie na salle na yé. Ou bien photo bien a na commentaire émission. Na salle on va assumer. Comment je te dis? Que mutu o boye banakabo parce que moi na même bana photo ko vraiment na linga mo ba excuser nga pourquoi parce que moi na tête ba ko na pena peki ba bandeko. Tête da komeli nga na 0033 puis comme na 0044. Ba ko sanga pe jeu. Nga na to yeba. Oui bana. Yam si pende biso sala ba jeu. Ah grâce à les motos on a aimé ah les nga relé il y a pardon na lembi. Ndebso to sala ba on est ba sala biso. Donc je suis prudente. Et puis j'ai des gens au bazar, on a payé une guerre, mon oncle, il y a la race qui a publié mon tout. Imagine qu'il y a un euro dans la main, alors on a un euro, ça fait des choses, et Betty,
alaction vidéo te soki oluka vidéo mo mitalela abioki kuna ebeti za mayele parce que oza mosala yo oponi trafic du facile sauf que ezalaki vraiment ligne fa côté par rapport ya mboka nde makambo ekendele tokoma biso bata youtube bakoma ofinga so bakoni fois tondima mais quand même quand soki oza mutu ezosala des fois tu sens vidéo des fois tu sens humour c'est bien ça félicité que chroniqueur ya bio en télévision na ba vidéo boy je suis désolé Debes a un problème particulier parce que moi tout ça problème t'es noir analyse donc voilà choc mais au salaire par rapport à mon niveau au salaire payé ya papi pe ninga za bongo soki asa basala ki ya ngona mère ou azana ya ami d'enfance avec surtout ba photo kala bone ba photo kala habiter moi sinanga kala to souffre et tout zo niveau bongo exemple mutu mo azara na ye pure ma king makia di bon exemple ma grand poète king makiadi ba pire papier moma abimis ko na grand poète mais en papier au salon ndeni et moi mi chapé na place ya na s'excuser wa mutu mo leki na TV ou bien ta selfie ka s'il vous plaît bo excuser nga ba fan nga na saki mabe botala botika nga na maman parce que ça donne et ça ya longtemps publication na olandele soupe makambo te depuis makambo e ko magino asala publication la famille a marié pour accueillir le main ouvert parce que bientôt on va engager. Non, la publication est avant vidéo. Publication est avant vidéo. Elle reconnaît que le tout prix de tout, je n'ai pas de précision sur ça. Ndé ayaki na Facebook non ba mitema ona nyokola ba mitema pe nyokola ngai iboli actualité après oui ba actualiser parce que papi moi c'était pas excusé par rapport à cette vidéo à s'excuser parce que azam mutu abi que asa ba mabe a choqué ba tam so pe sanga que non ba te belé poigne s'excuser poigne voilà donc asa ki bongo même si peut sanga que ndeko tika biloko ça veut dire que na petit mot peut quelque part aïe à s'excuser aux yeux de tout le monde. Mais par rapport à la vidéo, pour finir, moi je suis ni pour Papi Mboma, ni contre Papi Mboma, ni pour la fille contre la fille. Je veux juste dire aux gens que Bangomi Balé Bazar n'a pas la faute. Sauf que Papi Mboma aura dans les personnes publiques, n'est donné bien la moindre de choses à faire. Avoir la raison de payer des bestes. La moindre de choses à faire, c'était quoi? M'excuser. C'est la moindre de choses. La plupart des personnes publiques, elles les aiment à te mêler. Tu veux me dire que non, avec exemple, Azaba Oba. Parce que peut-être que dans le cas d'Azara, Papi Moura, il doit te montrer à Michael Jackson. Avec Michael Jackson, à Koufa na Choko. Mais il y a pas de cas na Choko. Dans ce cas, il donne à Papi Moura. Moi, je vais me faire ma bébé, on va aller à Papi Moura. Ok, pas les mamans, ça m'unit, on s'en va bon parce que c'est son idole. Peut-être aux autres, il faut s'excuser et créer des problèmes dans la relation de présent. Parce qu'il n'y a pas de vidéo. Si, excusez-moi, la femme de Papi Moura, si la femme de Papi Moura était sage ou prudente, intelligente, je ne sais pas moi, elle n'a même pas permettre de nominer quand après bêtise, on a vidéo Papi Moura Salaki. Parce que c'est encourager les mains. Non, c'est que l'accès public, il y a un problème dans le tout. Il y a un sali bon, et ça bien, il y a un peu de rose là. Ma femme n'a pas ça. C'était une vidéo, mais la femme n'était pas joyeuse. Je ne sais pas si d'habitude elle est comme ça, mais comment elle n'était pas joyeuse. On dirait le monde aime balancer tout ça là, quand il y a un peu de moto. Deux fois, le silence, ils arabent bien, mais le pardon est aussi mieux. Papi moi c'est vraiment une personne publique elle a la bateau au bazar na simanaye elle a bateau mususu ba vivre par Papi Mboma voir Papi Mboma faire ça et ça et leur mot il y a pas si makasi na biso que là Papi Mboma faut déjà partager fi azongi son parce que on a l'autre bifi on a dit et là to comme dia suka et tout de best yo conseil ni opesa na conseil nini opesa na garçon wana alibisa mwasi na ye azongana parce que baboti pe déjà on a même vu les enfants a continué boya mwasi na ye to conseil donc opesa na part ya garçon wana ya couple na bango na Papi Mboma. En tout cas na conseil mo do opesa ya yo bloquer ga Papi Mboma ko so isarai sulti ata na ndoto sora ekima ou aza mutu mabe il est méchant a mutu o so ngoso la na izambote mote po na ebine papier na ninga boya comprendre que jeune frère ngai azongisinga na nzela papier mutu mo akofukama nzambe limisanga bani na nzambe limisanga po naza ko s'engager na mwana bato
mais ndenge na s'engager na mwana bato natiki mabe na nga te aussi papi ndenge asengage bongo aza na mwa combien te mopanzi lisusu baza na bango mare pa ye tala na mwasi ya papi mboma ayebi ke papi mboma aza nde na bacombien mpo na nini Fabregas abalaki aseskize ete na Facebook ke na blessé bato ebele ça fait mal non aza honnête te oyo eza honnêteté te il fallait que biso ke non ata publication moko ne aboye toboyani mpo na minute oyo na bali mais soki boboyani na mwasi te biso tu toyebi ke soki boboyani te ezalaka yobi ke nga no naboya yo te yo nga mpe naboya yo te na sukasuka tosukaka baplace moko boye oyo ezalaka bien te ya koloba donc papi moma vous devez vous excuser na ndenge ya impuru mobali toujours faut s'excuser ndo na nda toutes ces personnes oyo balandi biso lelo nabwaka mabanga mpona moi déjà réalisateur ya biso soki esili le code mondial ya Willy Moucheni depuis 10 ans tous ensemble Yannick Mavungu, Denis Kikola, le bishop Israël Antoala, Joyce Ngando électrique, batutu balinga ngai na Angola na ebike tozoya lisusu na makambo yo. Bashiki to basali groupe na bango to pesa bango chance ba panzana te le roi le marquis, ba panzana te le roi la wenge, bokende ti pona ebike bazana princesse to chana. Le Paolo Tudilu, le sénateur ndona au place aux Ali, Roger place batutu donc voilà, je salue tout le monde, Zidane Fikula. L'œil au-dessus de la pyramide. Ndonando à Fiston Mayemba, Soli TV, en ensemble. Merci de best. Nous avons notre chité bandaya. Ndaya conseil nous couper ça na moisi à Papi Mboma. You étant que moisi. Moisi à Papi Mboma conseil on peut ça y est. Ce qui peut-être trois comment il n'y a pas pour lâcher. Non, bah lâcher la bandata et surtout bandata n'est marié. Moi c'est conseil ça moi ça Papi Mboma aïe bah je m'en baboyer les belé. Moi il bimé le aïe bah je les belé. Le col a ndimi ko linko ba la personne publique à supporter à la rana beauté maro azala ngo aïe dans les avant les mariages déjà en mode ba film dans les mariages en mode parce que rien ne prouve que Papi Mboma kenda linga fiona yemo peut-être fia ba linga Papi Mboma donc atami chana mutu ne ke mobali langa na lingi à personne publique arabien ala d'arabien ba linga raye ana mo mukena tibiso ba fite linga mo parfum mo mutuka ok place mo champagne et ça la biso bien donc la guerre oyo na ozo lelo ayebake oya na mo ebele mais conseil na ngana ko sa Papi Mboma azaka très prudent na bata na bande ko entretenir relation na mutu eza mabete mais faut savoir faire qui oyo ça la relation wana c'est ça le problème vraiment azala très prudent et puis conseil mo na ngapa sa Papi Mboma ne camper kota la entourage na ye et là où est Papi Mboma eza soni Papi Mboma n'est plus seul. Il a sa belle famille, il a aussi sa famille derrière. Avec ma fan nae. Ah ma fan nae. Tama tanga Papi Mboma batanga papa na bango. Mboma, ba ya nae baleki na Mboma. Ame ka un peu côté l'entourage nae ba commentaire nini ba ocha na sujet oyo. Biso to lingi Papi Mboma a s'excuser devant ses téléspectateurs, sa belle famille, ba ndeko nae ba to lingi ngo. Mais quand l'entourage de Papi Mboma vient pour encourager ça et ça biso bien dit. Parce que toi, tu vas Papi Mboma akano salaka bongo biso to mona pa. Ngapo relinde papi na mona tana quoi. Vous devez nous revenir dans Papi Mboma saline bien, le bibé sous a ne sous pas relite au sa jaune et bimanango. Donc Papi Mboma la moindre de choses à faire, c'est s'excuser auprès ya ba fan. Celui au sali yango na camarade na yo c'est bien. J'espère que tu as fait aussi ça à ta femme. Pour ta femme n'est pas aussi bête, au sali lo mo bongo za yakale za faut se na pardon. Sûrement qu'il s'est excusé auprès de sa femme, mais à ça, on n'a pas la biso. Biso a fanatique naïe, biso te comme exemple, biso te sepe la naïe, biso te mona ke liba na balabara, ton raser c'est le bon à l'issue. Le bal na na bar, to suka na bar, moi c'est na bar, to suka naïe na bar. Dans le cas, il kamounaïe maki na TV, qui vient à la télé, même on demande pas qu'elle le caca na biwal. Il a un Facebook, il a un Instagram, il a un WhatsApp, il a un je sais pas par réseaux sociaux. Peut-être comme j'avais dit au débats au boyant parce que non, s'excuser auprès de ses femmes, de ses fans plutôt, c'est pas créer des problèmes avec sa femme. Non, sa femme avec Papi Mboma dépend de ses femmes, de ses fans. Parce que ce qui c'est grâce à nous, moi, toi, les autres, on va faire la Papi Mboma. Parce que une mission qui n'a dimat, ma cas c'était Angala ou Azadé. La moindre de choses, oh Papi Mboma, il faut ça là, il doit s'excuser. Faire les sourds, les muets, c'est pas bien pour lui. C'est un intellectuel, il va respecter rien. Le rêve est humain, les sourds, il a fait ce qu'il a fait, il n'est pas savant.
Ce qui a qui n'a pas sa bonne zambé, mais tout on Aurélie, c'était un plaisir. Je crois que les gens me fait déjà signe. L'émission, elle est tellement qui tourne. Voilà, c'est qui merci pour nous quatre mois. Vraiment, mais papi, maman, à s'excuser auprès de Bissot, et pour ça, la Bissot, très bien. Ce qui a qui ministre, c'est. Akake primature kuna loki baningane ba ministre soki pa daki député à l'Assemblée nationale yelo kwa za mutu na biso aya peka apa biso à s'excuser et ça biso bien merci pour nous balancer biso na ami c'est quoi les amis TV merci à toi Graciela on peut c'est une opportunité pour s'exprimer pour le on va neko kanisa par rapport à ce sujet merci à cameraman na pe di wali on est que ça en combien de sites vraiment photo sur là ko dit na j'ai affaire ba yango et merci à votre boss et merci à tous les internautes oyo balingaka ngai oyo bayebi mais nabi oyo aza na foto na nga yango no nabali te no nazwi fiancé te nazwi prétendant te tika na commentaire émission nasala na congo 10 so moni bato bamona te landisaka o ata l'émission tête vraiment merci je vous aime beaucoup on se retrouve très prochainement soki obenga torappelesila na bakiselo kasuka nayoki su sango moko eza ke badivorce bakabwani baza iso ensemble te yaya wana waza koma chauffeur à papi mboma master papi mboma na Suisse badivorce sikoyo ta niveau bongo bana wana bakomi donc papa boye mama boye likola papi mboma en tout cas mon frère Lukelo Nzambe nzambe amalamu olimbisa merci beaucoup. Excusez-moi. Et là, nous sommes déjà à la fin, je crois, sentiment de Norso de best à Pessi. Il a pour essayer un peu de claircir encore. Et là, c'est un plaisir pour moi de partager ces moments avec vous, avec la famille aussi. Merci encore une fois à Aurélie, merci encore une fois à The Best. Et là, nous arrivons déjà à la fin. Et si vous avez aimé ces images, il faut dire un grand merci à Peggy Walou qui était là à côté. Donc, je ne pourrais pas finir ce numéro sans dire encore de big dédicace à mon boss, Papi, mon cote Barbie, c'est lui qui est l'habillement, respecte. Et pourquoi pas à toi, mon partenaire financier Barbie, FIFA Mbombande Makambo. Barbie, si vous êtes à Paris, tu as envie de manger un truc, ne zappez pas, appelle Keneka en Afrique, donc Afrique Europe, Papa Nguinamao. Et pourquoi pas à toi, Sarah et Kofa Balobi, l'ami privé. Et pourquoi pas à toi, Feza Radia, pour moi, c'est qui est à Bruxelles, pour Nali Yote, Junior Madé dans le ensemble de Litton. Et quant à moi, l'entreprise Miss Kabobi, Gracela et Zawana, donc on va continuer toujours avec vous, mais pour aujourd'hui, on se retrouve juste après. Merci.